Na kokuta mama kulutu ya mwana na mbwa kangi mwana awa na kokuta nde evenema na kokuta atano lorsque na okibatu bazo ganga mama kulutu na mwana kati nde ko ganga seku ye ngapenda nde ko yape kaka visite na lupango ngo na kuti batu bazo tondi bazo filmer ndiko kota na okota na kuti mbwa mama kulutu zo benda makolo mbwa kangi mwana na mutu bazo benda vike batu nde ko filmer eselinga somo ni akoti kitu mama kulu mama na ya vandaki tant ba kimi ndenga na ya na zu yango na ndiko ya ko frapper siko mbwa po ati na mutu po atika mwana ke mbwa azo na force makasi na nazaki pe maladie vike na yaki liboko moko na batu bazotala na osenga aide na batu babono mona likolo wana donc na moment o yuzo bunda na mbwa oluki osenga aide na batu ba likolo bango ba préférer ko filmer on va profondément ba filmer que ba ko sauver mais bato bazaki pe ba mécanicien mais makambu ndenga nzamba sali mwana ko vika na ki loboko moko na bundani et simbaki vemate mbo déjà ko check mwana ndebe to lobo maman kutuna donc ouais la mwana donc ko bamba force ngana mbo ko atika ki mwana maman kutuna akima na libanda bande ko balandi ko ni télévision na pesi bilombote. Merci Mingi, oui, qui est avec beaucoup d'émotion dans présenter une émission à l'élo. N'a pas si dans mon thème ya solo. Naza maman moboti. Naza moi si op azo aspirer na bana mususu ponga za maman 12 enfants fona bota. Donc bo bongama na ko tikandaka leyete na ko sombra moi chaussette moi nini ozala bongo 12 donc na moko. Itali 11 na ngai pour na terrain zala complet. Donc ko likala ndenge wana kasi pona l'élo. Na bandi yango c'est vrai que nasi na moi blague mais c'est sérieux na makambo batu mingi tozo la partie spirituelle c'est vrai que en dehors il y a partie spirituelle tozo na partie oyo il faut toyeba que réalité à mokilezali dans quel sens congolais tant à kota kana kati engagement moko quelconque ayeba kota la pas contour ya ba problème o azo yeba ko yambate yeba que soko lingo bo ko la kai o ba bengaka ndeko babengaka kai azali na ndenge azalaka ezana ba principe faut ba ko respecter soko lingo boko la lapin pareil il faut za na ba clapier aux ala biloko wana se faut ezala ensemble pour permettre à ce que lapin na ko la malamu ndenge moko soko zui décision ko boko la race ya mbwa moko boy maman papa yeba que mbwa za jetin biso to boko la rambo ozimbo cheka na ndako ami débrouiller ami lela ndenge yemoka moneli o chaka budget ya mboate ce que ozo somba mbo po boko la pour quelle raison des questions on a se poser à mingi ce qu'on a tenté ko zwa biloko wana ba responsabilité on a d'ailleurs to c'est pe la mingi parce que na mboka na biso peut-être ba service rolande lango comme il se doit bazala rapida te mais na bamboka musumbo olali sinzala oyebi amande nini ofuta na mbamboka oyo ba pays des hommes normaux. C'est vrai qu'il y a la partie spirituelle dans cette affaire, mais il y a aussi la partie négligence de nous, Congolais, de tous à la rabouille. Ce qu'on zuimboa au tchénanda, pour toi c'est fini. Yozo nira ananeza na mbwa munoko munene wana o penaso miyibi ba yozo calculer miyibi mais mbwa calculer moyibi te hein mbwa yebi que faut lire ainsi de suite et tout ça là est-ce que yo ou bozo ki botango bozo engagement wana ko boko la mbwa bozo ki tango ya koyeba ko étudier race wana biso to na Google lelo téléphone c'est vrai que commérage quand des salama na téléphone à ba congolais ce que écoute na kati ya ba réseaux sociaux ba congolais ka ko fingana et daki parmi ba biloko to vanda pe to mandi ko pesa ba ninga que non pitbull les race ya mbo moko azalaka très dangereux très agressif oyo pour boko la il faut yeba ko zala na ba moyen oyo ko permettre à ce que bomba est bien parce que nzala na ye ko déclencher agressivité moko boyandenge moko pa na ye. D'ailleurs, tout le monde a vu cette image. Pitbull moko allié propre, nani naye, maître naye, en Afrique du Sud. Et puis c'était devant tout le monde. Hein. Et ça a dit que à Bokoli tala nenga komi moulai, abomi papa ya mukolo. Moi si t'es moi na mutiete. Donc il y a la partie spirituelle, certes, je veux bien, mais il y a aussi la partie négligence de Congolais. Au moins les Congolais, n'a pas que tu côté na ba morgue, ba tu bazana no erola muka, mais ba côté na morgue. Donc mutu yemoko a sacrifié vie na ya bomi yango. Pourquoi? Parce que ni ko comprendre que réalité la vie esengi olia kaboye, otambola kabo sala kabo. Mutu o banda tongo liete. Ozui ozo mela clairon ya whisky. Soko kufi le bago non ko na mutu alié yo.
te non na bino lié te na sata na yemo ko mituna na Congo pena mais vraiment nzambe yemo ko tala na makambo po bano ba ko selanga makambo ngana bomi na ngai yemo ko nda mi bomi. C'est sérieux, c'est pas normal. Et puis dans tout ça, quand je vois l'histoire de ce bébé là, ça fait très mal. Moi nawana azokufa batu bazokufa la ko filmer ngai eloko elekela ngai soko tali image wana mobimbe eloko ekamwisa ngai ezako mutu moko nda azobunda na mbwa wana bana mibali ya makasi pe ya solo bazwi ba mati likolo ya mutuka bazo filmer. Or que soki bayaki bango nyonso 10 wana bakoti mpona ko sauver mwana wana instinct ya ko sauver ezate comment beaucoup mata bino bana bozo ganga kaka bozo filmer mais mwana azokufa baolia liboso na bino bana mibali o baza censé ya ko bakota likamona mpona mwana na yeba ko survivre. Peut-être que vous pouvez intervenir mais mwana na laza parmi biso mutu o azobunda na mbwa. Je vous informe que azana problème na liboko asala AVC azape mupaya liboko na likolo aye kota la famille mais amoni moya azokokate malgré azoboitier soki botali na image wana mais aye ko intervenir mais les autres bazana makasi makolo na maboko na bango bozo sepelaka koloba ke to lambi mbwa yango baliera pitbull te boyebi pe que reste wana baliera yango te que ezaka poison musuni na ye. Merci, allez-y, bon appétit. Ndenge bino bozala wana oh na yoki kanda makasi na kanda makasi merci tout à fait lia je te repose la mission ka papier mouchoir ya pensama ya miso mais vraiment naza sidéré na réaction ya bana mibali ebele bongo mwana azokufa bazotala bazowelela ko filmer pour asala ba vue na TikTok na Facebook et ainsi de suite pour so babandi obeta lisolo ya lobaki ya zaraki wana. C'est tout ce que après siko soko ozui yo be ba futa na bango peyote na YouTube on a TikTok on ba futa raote ozui image oche oui etalami nous sommes tout à fait d'accord mais il y a eu une vie qui est passée comme ça juste à côté de nous. Bozo finga mwana mwasi amemaki mwana nga azoka mo ke bo finga mwana mwasi amemaki mwana mais bino bana mibali bo mati likolo ya taxi bus yango dani 207 bon kimi ba bo mati likolo ya 207 bo misi ba téléphone bandi ko filmer c'est pitoyable. Congolais mawana biso kenda wapi Congolais babenga biso que tozali pays moko hospitalier mawana biso tozalaka nango kenda wapi nani a transformé Congolais pas si muté comme ça Congolais comme à 100 cœur bon likambo ya moninge comme likambo batu tant to banda okola to yeba na mikezalaka ngana yebika na noke lala pa camarade mama biso na kipe na vandi to vandi vacances to kepuna lelo za asute ko bangi comme na mitema na biso parce que muto omona yo monika libanda o lor mbongo ayemba kalobi moto na mokili azali saka se moto akoyela yo lisungi alobi ete azandeko ozomona opesi mokongo cholami oleleli moto expliquer problème no acholi mais finalement Congolais azana na formule nini ya bomoto na matina moto moko na bisa moto na c'est motard ozana deux rétroviseurs moko ezate etikali ka moko pona nini o tie yango te pona otambola bien habité moto eza maseda nga c'est maseda sunde nini ayi maseda donc ba cédé quoi donc ba cédé nde siko koko cha père ya nini ote bateka yango ka mi balé bateka yango moko nga c'est mais mi balé on bateka yango combien 6 000 francs 6 000 francs je vous dis na tunie me yaya na mutu azui moto na yezo coûter $1,300 à pesio OK ne ko bula peut-être que kozonga te oko peut-être que tout isango et koufi peli moto asa la confiance no ya degré ni pona yo lo ba 6 000 francs ko pesa etabi jamais na ko sombele lo kwa 6 000 francs à part 1 000 francs na ko bongisa na moto ce que koufi na ko benga e place e koufela aye ko bongisango tala degré muta pesa yo moyen do ovali na ndako wana musala te muninga zui moto ne amonela ki pasi na $1,300 na ye a pesi mais 6 000 francs oboko bongisela ye na ebiso ebi que ce que zui obongiseli ye wana OK tikela ye moto ebi que prochainement opesa ma seda ngo lisusu mais ce qu'on sala ngote lobi opesa bi kufa ka ce que kufa to kokana tala degré mutu congolais zonga mutu molimo na nzambe tozobela na ba chaque avenue ya ba église on dirait se saisir bisote on est na molimo ça to sepela vana nzoto ba congolais tetoni tout ça bato modèle nini ya ndenge nini et puis eloko monsieur ça la passe mingi bo limbisa nga penza ba politicien bo changer méthode na mino de faire to yebi na biso déjà que ça année électorale
ba soit mutu na ngungi te bino so bandi ya boyo tika ba don bokangi ba photo. Mais on a des vrais problèmes dans la ville de Kinshasa. Besoin informer te banzela ko buka neza. Ba député ba komaka soki mutu mo ba suye, bango nyoso ba kengona bakangi ba photo ba sisi ba baluki ba zongi. Ngai personne ya mama mwana wana. Député vo kota na porte na biso wana. Na tindio libanda. Na ko benga na peut-être libanda. Pour ceux qui n'azalaki na mususu bien, moi na ngamba liama ki bongo te. So na ba condition malamu ya vie. La mususu moi na ngamba liama ki bongo te. Et puis kanisa bien, yebisa bango soko, yebisa ba politiciens so bazoya pa na bino mama mwana. Ba pesi yo mbongo pas de caméra, wala la caméra bimakele. Po zo sala ngo pona promotion na ye. A sala ngo pona ko aider ote. Bazo aider ote. Banzele zo buka. Obi ke lobi na tamboli na katikati ya Gombe ya kitoko to yebi banzele za ko buka na tina kati ya Gombe. Mais la soi-disant ba politicien wana ba yoki mamango ke komona mwana na diembeli te bango so bakei. Oh mwana wana ba betaki na nini kuna bango so bakei. Mais moi je me pose la question, est-ce que boyoka ka mawa to ezala ka méthode na bino ko transmettre batu ke non ngana ya ko sunga batu. Boyo ko sunga ba nani parce que la population wana neti mwana o ba betaki ya mwasi wana. O ba betaki bino so botondi kuna bokomo kende kuna na ntele kuna. Mwana mwasi wana to moto aka nda kuna bongo comprendre mwana mwasi la souffrir makasi. Bosala bango ni. Tala ba photo. Toko voter bino te bayaya to voter bango te bazala kande bazawana po basali pelo monte au moins pour na lingoso émission politique te po bo kanelanga bozana na kendeka na ma blandi nzama bo comprendre mamnondo ça bino ya TV mais kandeza kanda na passe ezali tikanda mapesa kimia na mwana mwasi akufeli mwana famille on ezo penza kimia parce que balobi papa ya mwana na mama ya mwana mbutu ekoti tant pe bozo ya wana bo filmaka makasi bungu bokutangela biso mbenge botika po boluka bitumba na famille ya bato ese boyeba ke bitumba ebima na famille wana po otanga enveloppe akaki elekani ate alongoka na $100 ebimisi désordre na famille ya bato sikoyo me bazwa kimia boyeba kosala matanga yango na kimia boyeba kobongisa ndenge mwana mwasi azalaki nanu marie te eke azalaki kovanda mpa baparent na ye ayaki kotala ba parents wa ndova na ba parents na ye et kana na papa mwana wana na papa na ye je crois que boyoka na ndinga kimia pour que bokabela moi 200 francs au ba pesi bino na kimia parce que na diembeli te ba pesa ki pepsi tout kanisa ke na poto na ye azunga ibandundu donc mbongo et radon spécial te donc ko ça les cas ba kanisi ba vidéo na ba photo pour ba la semaine que ba sali makambo minene mais congolais faut la muka à un certain moment congolais faut comme na niveau que un mon cadeau mususu oboyi yango pona dignité na pona mboke changer ya solo. Mais si on a entendu que 100 francs na quoi nae, à nier pour 3 jours, il y a pas qu'enzaliza nous pour na kobika na onyo na mon kiliti mukoye saroya. C'est ce qui est important. Donc Congola la musamaye de nae, tu ba ko comprendre makamuni esengeli mais na sengela nous na ville ko chercher la biso image ya bébé oyo ndenge ni lekani na image ya ndenge ni muto a intervenir ki bomoni di banda wana azobeta banini tout ça là. Ndenge ya ami bundeli na nyonso wana botala na nini ayemo pa lobby na mama ya mwana pe na suka ba ko intervenir nzamba mona pa mola tozonga après oyo pona en conclure. Nous sommes bel et bien na avenue Mwanda numéro 2 je crois à toza à bozomona et si qu'on a l'accès sika événement salamaki et sika mbwa aliaki mwana esika mbwa abotelaki mwana na maboko ya mama kulutu ya mwana esika mbwa ayaki kolia mwana bomaki mwana awa c'est seulement bongo na njili na quartier 4 na avenue Mwanda numéro 2. J'espère que cette émission y a lelo et pour éclaircir bino parce que désormais ba réseaux sociaux belé ils ont même information na ndenge na bango d'autres choses balobi ke d'autres balobi ke mbwa wana azalaka na lupango oyo esika événement salamaki esika mwana azalaki balobi ke mbwana ya bango moko mais lelo nulle part ailleurs c'est seulement sur votre chaîne MK et Okani Télévision. C'est alors que vous allez beaucoup voir intégralité tout d'abord Kati oyaza mama kulutu ya mwana oya memaki mwana oyo sika pi mwana mbwa botola kiye tokozwa bongo Joël oya bambaki mbwa kiti oya sala ki intervention oya bambaki mbwa kiti sans plus tarder tozo kota kuna na kati ya lupango pour que vous comprendre vraiment en réalité ce qui s'était passé ces jours-là. Pourquoi Bolivie ça la mbongo na mutu ya bato? Il y a un adage au bas français baloba, on ne fait pas la fête lorsque ça bouge chez les voisins. Banila bazana pasi, bino ba chaîne bozo ba information, bozo filmer bozo ke ndeko za information bo pesa na ndenge na bino. Oh, ndeko na mwasi atika ki mwana ndenge nini?
aza zoba bokomi bofingi ndeko ya mwasi. Mais je suis bel et bien à lupango au sika événement salamaki toujours compte pour que tout interviewé moko na moko ya famille oyo nulle part c'est seulement sur votre chaîne MK et Yokani Télévision. À tout à l'heure. Merci. Et au lupango bomoni et sika wapi maman ya mwana et sika mwana kufelaki et sika événement salamaki nde to revanda dans quelques temps to sololana Joël Oaza o abundaki na mbwa o abambaki mbwa bomonaki na ba vidéo o abambaki mbwa Kiti ou Aluka Kibongo a sauvé moi mais et pesa quitter. Nous allons aussi interviewer maman propre à moi et puis Kati Oyo amema ki moi za grande sœur maman propre à moi o amema ki moi aussi kawapi mbwa ayaki ko soit yeto ko sauter pour ko botole moi. Merci beaucoup. Naza bongo déjà sur place je reçois pour vous Joël Oaza lorsque événement à frère il y a église et sikawapi maman ya mwana apriaka ayaki kotala bango nde événement esalamaki le jour wana na misu na ye le frère Joël obomonaki na bilili o abandaki kobamba le chien Kiti pe ayaki kobotola chien mwana o chien alandaki lisusu ayaki kolanda susu ndeko na biso ayaki koexpliquer biso parce que information vraiment se déroulait bien te nalingi frère na biso a expliquer biso vraiment na détail makambo wana ndenge lekaki parce qu'il y a un mieux placé, il y a quoi apporter lumière par rapport à l'information à qui j'ai dit bonjour mon frère Joël. Bonjour mon frère. Tout le monde qui n'a pas image comment ce que makambo se déroule qui comment ce que mbwa qui quoi attaquer moi na memi moi na liwa tout le monde qui n'a pas vidéo otombola qui quitte bambi mbwa oui ko expliquer biso l'événement et c'est pas ça qui ndenge nini début jusqu'à la fin. En fait ngaipe nazalaki nanga des passages na bandai koya tozalaki na bango na retraite les événements qui vendredi mais jeudi tozalaki na pouet tozalaki na retraite to bimi esengaki ke na ya kotala bango pour na suivi à dimanche pasteur azalaki malade koya nazo ya via na koma côté na bango nde na okutana na kawana na kokuta mama kulutu ya mwana na mbwa kangi mwana awa ngai na kokuta nde événement na kokuta atano lorsque na okibatu bazo ganga mama kutu na kati nde ko ganga secours nde na ye ngapenda nde ko ya peka visite na lupango ngo na kuti batu bazo tondi bazo filmer nde kokota na okota na kuti mbwa mama kutu benda makolo mbwa kangi mwana na mutu bazo benda vike batu nde ko filmer eselinga somo ni na koti kitu mama kulu mama na ya vandaki tant bakimi ndenga na ye na zu yango na ndiko ya ko frapper siko mbwa po na mutu po atika mwana lorsque mbwa azolaki na force makasi na nazalaki pe maladie vike nazalaki liboko moko na bato bazotala na osenga aide na bato babono mona likolo wana donc na moment o yuzo bunda na mbwa oluki osenga aide na bato ba likolo bango ba préférer ko filmer bango ba préférer ba filmer ke ba ko sauver ngame bato bazalaki pe ba mécanicien bazalaki na ba outillage musu bakobwa kilanga te ba kita po to sauver mwana wana mais makambu ndenga nzamba asali mamnena ko vika na kiloboko moko na bundani esimbaki vemate mbo déjà ko check mwa ndebe to lobo mama kutuna doko wela mwana to ko bamba force ngana mbo ko atika ki mwana mama kutuna akima na libanda okima lorsque akima na libanda bato bazaki libanda po ba aider ba ngana kangi mbo to ni baluka na mbo moza ki kilo en fait on a ki kilo a sauter ngai ndala ndisu mama libanda akisu twa botoli mwana na boko mama kulutu nae po o ndeko sala ko yekisa biso na lupango eloni se pasaki na lupango tant na kokuta ye mama kulutu nazo benda mama simi makolo mbwa simbi awa na munoko na ye azo benda pe atikala batula baba bana bazo ganga ko nga pe na ye na fungula po tsango ko ye na kuta vene mwana na kopona dela nzambe na zwikiti na yemba moko ko beta mbona ndiko bamba mbwa tanso mbwa tiki mama abendi mwana alingaka kimba kota na ndako e porte yaki okangana ariswa bimene suna libanda hapa kina na babala munene mbwa alingala bango sundenga na kangi na kolelisi ko mbwa na njoto vike zaki maladi paralysé mpanzi moko na ndiko baluka na osta ba manevre na osala na mbwa wana na onu maîtriser mbwa poke mambango bazo des avantages ya kokende mbwa lekaki ngana force vike. Merci beaucoup Navin Kosi pour l'élément. Je crois que Bissonnier Sotoyo qui peut tomoni. Makambo ils ont fait en même temps kana parce que comme une opportunité pour na battre belé ko sala
baction moko eza ezouta na motema te mais bon tosala ndenge nini toyoka bino kaka totala bino ndeni bozokende même mayele na bino toyebi mpo da totali bongo na bino totikela bino 50 tomoni bongo na bino donc bozwa lisusu chance te tokutani bongo prochainement. En attendant, abonnez-vous, partagez cette émission. On se revoit très prochainement sur cette même chaîne, sur un autre numéro avec un autre invité. Bye bye.